te na problème mo bo Teresia na Sam botande ba mina senga donc Sam Teresia kimisi Sam na mincho nazana na Sam lobi tumbanga mo bango mibale Teresia na Sam azui di shirt akatinga batina mincho batoninga 18 épingle yango na mwana loboko mais na Teresia kimisi Sam Teresia nde nazana ye partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, tous s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté, toujours témoignage Ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout olingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu, émission lubu, boyebi no tala biloba kitoko nyonso esalemaka bozana day n'hésitez pas de nous appeler donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là ba reportage par-ci par-là n'hésitez pas de nous appeler baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne Bisso Moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Alors, je disais, toki na deuxième point au Italie, dossier ya Mama Teresia Anachika. Au vraiment tolandi vidéo na télévision ya ndeko Tendresse Dibinga na pesi pembote na musika tata mwasi ya Baba Cook et ndeko Sam o biso tutu ebi leki na biso ayeli biso dossier ya kolobake asafrontaki lobby na ndeko mwasi moko o babengi na kombo ya Bianca o asaka communication na ngambo ya famille Bota. Affrontement na bango esaki que Maman Teresia aya ko intervenir. Après intervention ya Maman Teresia et sali que Maman Teresia atikalaki kuna azaki retenu pour na koluka kosisa dossier. Et Sam asishapaki na dossier yango. Dossier za nini baswanaki babundi après kobunda Bianca ye kozoka après kozoka na ye arrivé Maman Teresia esali ke Bianca bani ko menacer lisusu Maman Teresia en tant que victime to lobakaka parce que yazaki te na lieu tant événement bandaki mais ayaki ko intervenir. Ne sali que azala victime ya dossier ya Sam et Bianca. Alors bandeko nalingi mwa muketo sur makambo na ndenge ya kimia to meka kocha maele ndenge kana loba keto cha maele na makambo nyonso oyo ila kabiso na réseaux sociaux surtout beaucoup plus tôt pour te rappeler conseil na makambo ezoela biso. Être Abakouk, famille Bota, Gaulois, Wario, tout consort en tant que fanatique ezalaka synonyme ya ba problème ité. Dans le baralikambo chaque fois que ceux qui mutaza mal appris na bandeli bien bato bakatra ba parti na ba réseaux sociaux bokata yango ceux qui mutaza mal appris na famille na ye a ozala différentes idées na réseaux sociaux. Azane différentes idées po aroyaka na comportement oyo yautaka na bango pa na bango na ndako oyo azwa éducation oyo azwa na famille na ye ndako ya représenter biso. Comment batu balingi kimia te? Comment batu bakoko kozala batu to lokwa batu penza ya batu? To beta lisolo ya cinéma na sens moko ya bien, na sens moko ke muto abi muto quand même
nakopesa pe ata parcelle to lopango na mambo ya lobi édifie nga epesi nga mwa leçon et interpelle nga likambo moko songolo pakala. Est-ce que les réseaux sociaux sont synonymes car on a ba bêtise ma finga to kokangama et comme lokola lia ba kuluna différence nini ya kuluna simbi lichette na nzela na muto zo finga moto na réseaux sociaux la différence c'est ça. So okebite muto okuta sokisi moto na passe na motema leki kutu muto akati ata mutu mbeli po ba rolo kelo mois d'aquin OK pour hôpital se soigner mais douleur ezaki etikali mbula na réseaux sociaux ekolongwa te eleki na pasi tango ministre ex-ministre na biso mutamba bimisa ba prisonnier na okota dossier on a te pas ça ba dossier moko politique talinga pe mingi kosima mambo etali politique te parce qu'il faut avoir beaucoup de maîtrise et pour faut ba nino zoloba il fallait mingi ba tikande bato réseaux sociaux mingi na kasho bato bordi bato ba ba vandisi mutu vana na première rangée mais bango fait ba tika la vome kutu kulu na tali cheta biba. Oh mais c'est normalité. Tolobi na mot français guerre faisera loyale. Guerre loyale wana na soye bate il faut zara nini. C'est de même ne to moni ba comportement c'est passé na stade des martyrs. Tobuki ba kiti parce que to poli. Est-ce que toujours songer que lobby sous to zalaka na besoin ya match et betama oh le par faire gagner to éviter. Bon, beaucoup tani par exemple. Parce que je suis à Bagou, te met tonton, oso protéger ça mute, oso loba boue pourquoi nazo loba en tant que Congolais parce que acte c'est posé ça madame muti. Likambo ya moto azoki, likambo ya kokangisa moto, likambo esengi justice et ko intervenir et ça likambo to ko beta maboko te. To loba ngo chaque fois que si la tinaka moto afinga moto te. Par exemple bandeko na ngai si la tina ka mutu ta ke nomela masanga alangwa aya koloba n'importe quoi pa na bango mais toko kuma ba niveau na neni toko kuma ba niveau na neni toko kuma ba niveau na neni ote condamné de sam condamné de Bianca tout consort na ko condamné mutu te parce que na zaki te na lié wana dossier ngo pe na so maîtriser ngo très bien te. Mais dis-moi un acte posé, il y a banditisme wana, il y a affrontement et sa propreté, toko tolérer en côté, toko beta maboko na makambo ndenge wana te. Pour guerre loyer tolobaka ezali ya ko faire promouvoir ba musala na biso, ba travail, ba produit. Yango ne guerre tozoloba. S'il faut critiquer, critique il faut s'appeler dans bon sens. Critique est injure. Injure est injure, critique est critique. Bah mon français mondele ça kabola, ce que ça injure, critique est critique. Yarona lobaka zongi saba vidéo depuis la nuit du temps. Au mon injure à mon côté tonto yigano. J'ai bien fait des critiques, des commentaires est critique. Autre yo poso participer na benjira à mutute, na participer. Les propos tenus et engageants quand même muto akoloba. So natali na miso ko sekato na sekinde na sali na lobi. Bon so ko sekana ngeza regret. Te bande oto sabatu. Suko so yeza likambuke muto akufi. Après si mande suko ba bêtise bongo esili. Po muto akufi te. Po muto akufi te. Basa langage to ebiango muto koloba te nga na za saint awa azate mais du moins protéger à ta famille na yo pour après mission osonga rapenda ku osarape muto osarape responsable papa ye maman ye donc okepe na école oke signer pe bulletin ya mwana songe ata pona bongo bandeko songe ata pona bongo allez-y comprendre que Maman Theresia a se retrouvé dans un milieu à Bongo en tant qu'innocente, ayaki n'a habité. Sinon, appelle le Salemaki, Sorezaki Ndengenini, parce que nous avons condamné Theresia ou Anazoe Bapenzate Soazanani, parce que ce qui va bengio na likambo. Au Lukoke, Nenanu poe batine à likambo. Nengo ya Salaki. Ah, tu es baki ka protéger te. Na comment on compte na penser à batu. To yebi ndenge to loba na rabiso nyonso. Oroyaka ka pour protéger. Na ko protéger dans sens normal parce que bengamaki
na singa ayaka ngai awa boye likambo tel akoya nteke mama ayeba problème eza nini soki il s'agit atia kimia ou soit likambo ekoma ndenge nini te mais eza nde pasi eza pasi mingi oyo bazoya mote ya mabe na réseaux sociaux baosuka kaka mabe baosuka mingi mabe yo komi de nom de leçon te na komi de nom de leçon te mais nazo regretter parce que to biso tout bafufu de mami mbadi malala nyonso basangisa tokozala ndenge moko biso tout mais toyebaka er moko kozala pe bato maturité fo ezalaka maturité fo ezalaka vome babetaka ta lisolo ke te ye au moins ezalaka te bango nyonso bazalaka ben poli mais ye au moins tomonaka mwa moto ezosala pe esalaka pe ezalaka pe bongo nakose laisser faire te mpo tozoluka mbongo na réseaux sociaux alefona comme impoli okomi place moko ozokende bazobanga oyo so olobi na likambo akomanke orespecte na otanga bakombo bato te bato mosusu bakozwaka baproblème même bapasseport tokendaka kokutana bango na baaffaire étrangère kuna ye passeport ebimaka kaka te nzoko nesu bazwa video na otongo oyebaka na yo te ye voyageaka mingi ye komana soki nde nini ye aza ne pembe aosola pembe mabe ezoyelaka nga ndenge nini dia bamakambo aboye eza propriété bandeko tolongola mpe sila na babétise bafardo makambo ebele mpe moko je parle maintenant en tant que tonton parce que na suka ekokoma te sila ngo euti poto asali même pas une semaine même pas 2 semaines azwi ata temps ekopema te ti bongo pete bandeko tozongaka mpe bato ya moko toluka mpe kimi ezala obike mwana moko alobisako mingi na ndako soki aza kaka ye kaka suka soki okomemela ngambo oyebi ezalaka mpe bongo mpo obandolaka yo ti mokolo omemela ngambo ti mokolo ezali na loboko ti omona mpe esalami bongo toyebi yango biso tu tozalaka na bana na bandako tovanda na bana ya bato tusa toyebaka mona ekenda ti mokolo moko likambo mabe ya makasi ekoya en tout cas bato bakozwa leçon. Voilà, merci beaucoup na ba nyonso bazolanda biso tozolandela toujours dossier ndenge ezokende totala nanu et biso o tolingana na biso bongo te to sepeli te to regretter makasi parce que maman Thérèse ante qui une mère d'une famille à sa responsable et sali bien te na koyoka lisolo ngo na ye pona koloba pamba te na bandi liboma te pona loba na bandi liboma te dia kolanda vidéo ya Sam dia kotala pe vidéo on a moni Bianca publié partout ba TikTok par-ci par-là nde na su ba coup de fil na bité ngana yaka nga pona koloba te na yaka ka ote bazanga reloko koloba te na yaka soko likambo koloba ali na ye na tina na ye kotalisa bandeko ke affrontement bakato mbeli to basalo soko likambo eza synonyme ko simba trophée te ba kopé solongo coupe pété po mukolo ezali okokende ka abonné DJ nani atikali nalobi bien nani atikali donc ça lango bien sala sage sala makamna nenga propriété pour lobi pour sala pe moto na kati ya société. Voilà, merci beaucoup, restez toujours branchés sur 12 disciples de Jésus et vous allez bien vous allez on est belé pour nous la tonto irano les tonto les abakouk restez toujours branchés pe na SB et ici que les abakouk de l'SB toza na les deux jumelles toza na bango film kitoko o batu ba bela bazolanda bazo sepela to continuer toujours ko booster ndenge ka to booster mama ekende bien et puis balobi maman ndoki saison de yangwane koti kolela ya no elobi mingi kolela ya no et yango pe to moni yango na misala koloba te ke aleli pona film et puis kene na vie réalité kolela na ezolakisa ke motema bolamu motema kosunga motema bo mama nde yango peut-être mimi makambo to kolanda en tout cas to royal lisusu soki ya koloba ali bo benga biso na plus 243 97 66 22 475 bozala jamais décis benga ngai na plus 243 97 66 22 475 et puis na Clé Média Télévision toujours au rendez-vous quand on est tous aka to baki basera mikuse ali ba milai pe ali nouvelle formule et alliée. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, Tobo Sanité, salle de fête, Loma, commune à Monga Fula Dozana, place à Kitoko,
ari habitant au na salle moko ya bien salle de fête o tenga linga salle de fête nangeza la soki ndenge nini yakanu awa aba dérangeaka bato te o te ere koki bobima et comme le ba h bo ba h botela ba selemba ubumbu ngiringiri gombe polo bateke o gombe kaka te gombe ba ko betelo porte aba betela bato porte te fête nano esili te bobimisa biloko libanda te bokosisa fête tina suka eveneme koleka bien et puis toza pe na ba chorégraphe malamu awa kala mingi te tokoboka bango mpe mbote kaka ndenge mongo ekendaka. Merci beaucoup, bye bye. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Au sein de Bisso, s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté, toujours témoignage Ezali, na mambamine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait, ainsi de suite, nyonso. Au benga numéro na biso, nyonso tozali, et lubu, émission et lubu, boyebi bino tala bilora kitoko, nyonso esalemaka, bozana day, n'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique, balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko, ba reportage to kitara sur le terrain, ainsi de suite, tout ça là, ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe, donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels, vous ne serez jamais déçus.